papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro il attaque yange katana. Nabituma bazua yo bundisanga iya 5 ans. Jamna bamana modele na modele tina pamia ibe. Masiandoki, ena koma kubanga o. Amange wa mokosa, kelima boma, Giselle Irene Masiandoki wa mokosa. Abisana kwanza muna wa mamange wa. Bana Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kati Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kati Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien. Tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service oumela benga na numéro oyo kozala jamais desi balobi biso kakaboye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service. Bonjour, bonsoir, Nabamoure, Zignon, Soba, Mesana, Kolanda, Iran, Masiandoki, identité ya Bundes et Beteli, Pro Max, oh maman, Bino, la cabino, Kakaba, histoire vraie pour Essa la Bino, vraiment, Kassi, Nabanda, Kunabino, partout, Bozali, Nengen, Lobaka, Nzamba, Lola, Apambola, Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Nenge Bozelaka, Masolo, Iran, Masiandoki TV, et ça, la vraiment bien, ma Kassi. Yangoto, Ebisa, Kabandeko, Nyon, Soba, Zolanda, Biso, partout, bah, oh, na, nous, s'abonner na site yote, bo s'abonner au site ya maman Abino. Ba o déjà bo s'abonner, bo partager ka masola maman Irène parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine tendenge na ebisa kabino e betel Pro Max moi so atika masolo na YouTube na défaut ezalaka nga identité ya Bundes Irène Masiandoki. Biso to sela ka proverbe 19-20. To betaka masolo pona to sunga na yo nanga na suite ya vie ba conseil et ça la bien. Merci na bato nyonso ba soutenir biso ndenge to pesaka merci na sponsor officiel Betty la patronne na mwasa leki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mwasa ya mibla vendenda kuna verchach ezalaka yo Betty la patronne to bosanité meta la brésilienne na kati ya Birmingham balobi mwasi ya pembe ya vie nanga Jansi Bolanga couple tokos beau-frère na biso ya sûr ezalaka yo Jansi Bolanga to kendaka bongo na porte-parole na biso ya Maele Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundes Anastasie Vita imana ndenge na pesa ka merci na Fifi Tomo la japonaise ya kati mama na Erastine na kati ya Bundes Fifi Tomo la japonaise oumela pourquoi pas ya Willy Moucheni le vrai code mboka papa social ba mama ya Paris bozalaka na mami la plus belle est-ce que boyebaka be ya Zakari tulomba mwasi kitoko petai ya vie nanga ya boga prêtre Zakari boni basangwa mama Lili Mwimba ya papa Oscar mwasi nzambe Lili Mwimba umela ya papa Oscar ba mourez mama Iran ayaka bo si to betaka masolo et ça la bien pourtant to beta masolo to vandisa basimo kibuki di mutambongo na kati ya Luanda azolanda biso et ça la biso bien mutambongo amuninga na ote titi Gracia Bundes banque ndenge kaka na ebisa kabino mama Iran ayela kabino masola solo bo hésita kate numéro na nga yangwana ce koza lisoli mama Iran abeta on atanga kombo otanga soko lobi kotanga te tokotanga te to sala mingi posa na bino bongo te bibi chez moi Nzambi et uno en direct des 001 bibi chez moi Nzambi de moi-même ba mourir nazo rappeler kaka bande kwa Londres ba mama ya Londres na ba papa ya Londres biloko elamba makanango me bozana mama moko Tisha Blessing Hand Mère Loboko alambaka kitoko na kati ya Londres balobi service traiteur na ye na kati ya Londres bravo tokos po ezobongisa ba fete ebele bobo sanate soko lingo lambisa pe nzungu ba papa obi piatu mayebo biloko nyonso lingi Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres to tikala kaka na yo
pub ezoleka epa na biso zwa numéro ya telefone benga ebengisa ye na feti na yo ou bien kaka kosala commande ya taba kwanga eloko nyonso olingi na ndako asalaka mpo sombi mwa nzungu no omemi yango na ndako esalaka biso bien bamoure na bamoureuse nazorapele bino bonne année oyo atelita kolia bonne année te Grace Light Cosmétique bazopakola biloko ya bapiblisité bazosala te mabende yango wana biso siko topakola biloko ya Grace Light Cosmétique tootela na nko biso kaka nko Cornelia Lutadila mwana telesi mwasi atata na kati ya Bundes ayeli biso ba perruque ya kitoko bo mamera na zolata bazobenga ngo Davina olingo sala commande ba perruque mamera na zolata talaka na émission oyo logo batia cœur Grace Light Cosmétique numéro na bo commandaka ba mafuta yango na bo commande kaka ba perruque na bino eza midèle ebele bobo sanataza pe na ba fantaisie ba lobi gama mafuta nde makambo bobenga na lobango ekosala biso vraiment bien makasi Cornelia Lutadila na kati ya Bundes bamoure na bamoureuse na session mebine eza mwa rapide tobeta yango eza lisolo moko tolobela bakamba ba famille ba mama na ba papa tango na betaka masolo na lobaka eloko moko mingi Jésus-Christ revient bientôt ezalaka slogan ya mama Iranité slogan na ngezalaka ebeteli ndezo boma bango ba bana jiba bebe ngande mama bamoure na bamoureuse pourquoi na lobaka ngo pona kotalisa bato ke Yesu masi ya kozonga tomilengela po toyebi ngonga te pourquoi na lobaka ngo mingi pona ko rappeler bato kaka ke ekozala na mokolo moko mwana moto akozonga lisolo nazobeta eza lisolo ya pasi ndeko moko ya mwasi abenga za na kati ya Suisse bi mama Irene mikolo nazolanda masolo na mingi penza mekana nokobeta pe oyanga naza na problème moko ezo déranger nga makasi naza vraiment na kimia te na kati ya ndako na nga ya libala nga kokoma na nga na poto ezali grande sœur na nga mwana mama na nga mutu abengisa nga na poto mama Irene nzamba pambole po na idée azwaki ya kobengisa nga poto zalaka ebele maponaki nga lokola petite sœur abengisaki nga awa na kati ya Suisse mama Irene grande sœur na azali mariée aza na bana misato bana pesi bapusana bakola mama Irene ntango nayaki pa grande sœur na nga eza na vie moko bavandaka mboka moko na grande sœur na ayaki kolinga nga lokola makango nga pe nazalaki na mobali te me na bota deja mwana moko natikaki na Congo vie na ntango azolinga nga nabombelaki yaya na nga te nalobaki mpo nayeba vie wana eza mpo na yaya na nga mpo nga nazalaki mopaya na kati ya Suisse vie wana azali pire vie ya sœur na nga nde sœur na nga apesaki nga mpasi tolingana vie wana ntango alinga vie wana azalaki célibataire azalaki na mwasi te mazalaki mwa mokolo par rapport na nga tolingani love nakendaki pane mpo ye azalaki na mwasi te mwa yake pa grande sœur na nga eza te mpe eza ndako ya bato semeki na nga mobala grande sœur azalaka wana lokola mwasi nakendaka mpe nakomi kolambele mpo azalaka ye moko kokende kuna ndenge tolobaka pondu na ntaba balala jamais ndako moko mpo ekosala mabe taba kolia pondu mama Irene elekaki ndenge bocomprendre lokola mikolo nakomaka na zemi naye koyebisa grande sœur naza na zemi alobi lokola ye mpe aza na mokanda ne ya baswisse bobota kaka mama Irene tobotaki mwana liboso ntango toboti mwana liboso papa nalingaki nga makasi vi age nezalaki na mwa se alingaki nga mpenza nabotaki mwana mobali me papa na mpe azalaki na bana oyo aye mibale bazalaka na France abengisa bana na ye me na poto azwaki grâce akozwa mwasi basala na evite bana wana bota bango mpe na Congo alingaki mpe mwana nga mingi malgré tout age ne akomaki na posa abalanga mama Irene akobalanga ndenge nini mutu abengisanga grande sœur na nga tozane awa na kati ya Suisse akendaki komona beau-frère na nga lokola mobala grande sœur asololi na ye po beau-frère te mo poids ndenge eza bakoma mwa lettre na famille na biso beau-frère na nga asolola na famille mpo na libala na nga mama Irene grande sœur na nga komotisa bakalo bakosala yango nsima telme ekomaki kowumela mama Irene namonaki non peut-être grande sœur azokoka pena kosala yango te nasololaki na ye opatiente ozowela nini estce mokanda so simbi yango na maboko mpo oyela baki ekobala na famille ayaya atano nasimbi mokanda te mesi na boti nakoma kovanda epa na ye quand même ahonore nga na famille lokola eza ide na ye grande sœur bandaki konéglige nga moko nazwaki courage nabengaki bafamille na Kinshasa ekomaki na bafamille ya Kinshasa en tout cas famille ya mobali na nga na niva Kinshasa bakendaki epa na biso kosenga partir elekaki bien mobali atindaki babiloko asombaki bake kopesa biloko ya libala epa na biso mama Irene ennemi ya nga na grande sœur na nga ebanda mokolo wana
abengisi nga na poto me makambo libala na préféré batakishasa bakende kosala ngo mama Irène grande sœur incompréhension moko na beau-frère na biso mbala grande sœur azo comprendre te grande sœur ekomi koswana langage ya grande sœur nango abengisa nga na poto na bosa na ye mukola kokufa natia ata makone bembe na ye te mpo nasali grande sœur na beza manque ya respect nga nabengisaki yo na poto ye okomi na poto nazoba no patiente yaya mwana na boti azokende 2 ans nazwi na zemi musu mpona bota mwana mibale mobala azoluka balanga ma yayo ozo komplike nga mingi na boti na mwana ya mibale na mboko oyo mwana komi kokola mama Irène nakomi na bana mibale po babalanga yaya tango ezalaka te po swana famille ezalaka nini mama Irène nga mona zwe courage na soya na famille ebotelanga problème na grande sœur mama Irène banda na bota bana na nga mibale oyo grande sœur na ana mona bana nga te metoza na Suisse Mama Irène na reconnaîtra bola mune bambale bele foye mutabengisa na poto tozalaka ba fi 4 na Congo akoke pe ko bengisa baleki msuma pona kinga nzamba pambola ata ide wana kaka zwaki ya komemanga na mboko mama Irène grande sœur alobisa nga to koma na rando na grande sœur mama ata to kutena njana grande sœur to kolekana grande sœur akotisa na bana na ye soka lobala bango di bana grande sœur to kuta na bango na ba bis mama Irène baleka kanga mama leki na bango propre. Et comment qui passe na Afrique baby que tu comme na rando na grande sœur tout le banarate c'est ba tout ni grande sœur moi na ma ben poli a manquant respect na manquer et pour na ibise grande sœur moi na botami mi balé sous soyo zakana to so na famille te pour na mbamba libala danga ezani ni mama irane to comme na rando moko grande sœur koma ko tonga nga na za mwana mabe mukola ko kufa na tia makone bembe na ete na bosta ne mera ni rande koma makasi mama irane na famille ba koma mona nga mwana mabe kende ko senga ya no pardon mutamema na poto yewana mikiti sozali merena senga ganse pardon ganse alinga kolimbisa ngate na ebite na sala nini mama irane loko na ekobeta bisolo oyo naza na pasi na mutema banda na Suisse mama Irène na sali 6 ans na lobanaka na grande sœur na ngate bandanga na zukanga ene na grande sœur 6 ans yango na kati ya 6 ans na boti bana mibale bana bazamiki mais grande sœur na ngai bi bana na ngate mais eloko to yane na manquer respect ya bande ko sama mbeba ate fa na patientara kaka ngana kende ko benga bat Afrique eloko epesa grande sœur kanda yango na soki akufina tia makone bimbi na ete to koma na rando moko mama Irène c'est pedo 26 to ela ni na grande sœur ba kilo msesa kati mama Irène eloko na bengi ba mouré na ba moureze ba papa na ba mama ya Jérusalem ba obalandaka mama Irène Masiandoki ba meka ko pesa conseil ndenge na belela kaka mama Rosita Tenda ba conseil na bino ezalaka bien mama Chantal Evita eske bozali la blonde de Kabe ya Jésus Kabe ya base la blonde de Kabe ya motema vient nga Jésus Kabe ya base Cynthia Mbongo sala musala eske bozo monela nga mikolo yo mama moko na lingara mingi nazo mona ete bolukela nga na lombango mama mundibu na kati ya bundes bomeka kopesa conseil ndeko mo sabi mama Irène na koti ba prière nazo sambela mikolo yo ndenge zalaka vers fin de l'année to préparaka ngo parce que temps eza mauvais ndenge ka kolobaka mama Irène to koti ba jeune de 31 jours ils ont chauffé na réseaux sociaux bande konanga o eza ke tozo bana mwana mama okoyi batiki yo kidiba 31 jours yangoyo banani babundisaka yo banani bayinaka yo tosila na bango kitoko na 2023 tokota na bango na 2024 te ya foko boya yango na sengaka na ba femme de fée basio bavandaka pena bayebi ko bondela lokola ba Béatrice Lokilo na kati ya Londres motema prêtre des prêtres fils Lokilo couple tokos bomeka kopesa conseil na likama ndeko na biso mama Irène na koti ba prière fin de l'année na zobondela mobali na nga uti musala koti ayebisinga naza na posa na lia na préparer biloko mbali na tia na misa zolia na vandi pembeni atuninga 2 jours na omona koto zolela tabi papa nazaki vraiment business ako kipe mais na za na attitude de prière ya jeune to koti na bostra ya 31 jours mais
2 jours na 8 ans na bi na kila vraiment pour boso noza kana tida prière mais nazo lia pour nazo ba course mambebele belé mais siko pe 2 jours na moni na kanga pe na je na sek yango moninga na lia kité banda tongo lia na ko mitubisa te pour façon ba na ngatu na ngamo kana na problème et puis quand état de prière to zemo mba kimi mbala mona zana kanda te po betsa moninga libakute afongole ke na zana jeune prière yo moni ba calme mo ba prière belé concentration pour na zana vie de prière na zana jeune abi assez bien mobile nanga le eleki nango mama Irène le bonne landa ki pe na sali jeune lo baki le côté 3e jour nanga mama Irène tomati na mbetu na sokoli na bongs mi bongs lokola mwasi na fukami pe na mbetu na so na bandi ko bonda na bi amen amen ayebisinga ba prière ngesi la mukoni ngabi normalement eza 31 jours mais batiaki moi 3 jours boko awa et ça les fona kota kaka vie ba fin de l'année pe makambe bele papa ko bonde la ka bi oui mais non ozo bonde be pourquoi senga ser no ka pardon te bolo bana bi papa yo ebinde sera kinda na ngati yo sola tana beau-frère nga sala pena ya nini kana bi même poli pona sauter okenda ko bala nga na Kinshasa mais yo sola kana beau-frère bala ya obandaka na yas aider yo po apesa espace okota la famille po déjà kotaka liboso na yo oyebi ndenge kendela na senga ya pardon ya kutu mona senga pardon fasha oyeda loba kutuke mukolo akufa na tia makone bembe na ete na osani na tika kana maboko nzamba bifo boluka bobongisa bweza mala mutaza na we mtabengisa yo menga pe na comprendre ya na ote nga ya no na bima na eka deux fois abi quoi abi na bibale ka des fois zaki moi songa na ko va na balate parce que zaki déjà moi ça libala abi bima na nga bisi ya na bande ko ya na ndako ka ndenga za libala na soka lokola likangu na coucher ka des fois za femme mariée nga na za libre vie na ngezala ki faut ka na bala po ya ko boma libala te po ya ko vanda na nga po ya zaki moi ça libala bi na ndeni bon komo linga na bi yemoko mutaye bisaka nga yemoko alobi Izwaka sipetise ya nanga opesi mukanda. Pongunda ni vanda na mboko abi c'est vrai abi yemoko mutapesa nga passe. Na sola kana epe. Est-ce que koza pom tabia yozo kanisa le passé, zwa petite aza mwasi kitoko. Mama Irène na yoka malili na nzoto. Na yose mamboze bisangeza ya solo abi eza ya solo. Ayebisa kinga na zona peso mukanda. Nga pe na zona comprendre ratende to zabo. Yona grande seno bolo banate mais grande seno na solisa anenga. Abenga anenga so na ke musala koma kutu ko forcer nga to kuta na ba quelque part il paraît que beau frère na bino ndaku azalaka na problème ya pota libumu basala sur opération 3e le colonel et là donc grande sœur na bino a sepela raté akoma ko yiba libanda nde atombaka pe pa na nga na bima na deux fois donc conscience ya kande na tikake parce que mobile na ye aza camarade na raté mais quand même na yebi abi poani osala beau-frère boy na bolamo mwana mobali wandenga considéraka yo abi falo ebisa mutu yo na beau-frère bosola na grande sœur te po mutu azaka soka lefte mikolo mona bien kama tuinga mama le kiboni bana ezaka mobala ya na ngata so pena ina neta msu deux fois na comprendre que le ko pe moi sina linganga te moi pa benga nga pe mingi ezate nzoka ba problème eza boy beau-frère ebanga bi beau-frère no ayebi yango te mutu ayebi yango pa azate kaka ndenge na zo ebiso ezali kama nga na grande sœur no na yo 3e personne. Mama Irène na baevi. Na baevi. Loko ya nanga ayine nanga ezate po na benga ka na Afrique. Bande ko nanga bolanda lisolo très bien. Ezate po na benga ka mambali ba nanga na Afrique. Donc tant mobala zo linga bala nga grande sœur ndeko bo so na famille na nko. Po abima déjà na mobile nanga. Mama Irène, jeni ni basalaki. Basolo la kini na mbal nanga. Ide wana ezwaki bango wa mama Irène abimi zoba. Ici à balanga to bota bala mibali mama ya grande sana ngo sentir ngate mobile nanga je 50 nanga koma kubenga itina musala grande sana ngati na kiba video ya bolumbu sera même to ba bêtise na TikTok atinde la kaye donc grande sœur alinga ba continuaka yende muta evita ka grande sœur poza moi ça batel ba les pare beau frère nanga nanda ko 3e lokolo daya poza la pour ma santé mama Irène na yoki mabe na ebite bo pesanga conseil na sala nini likamba bwe na ko betela ngonani mobile nanga lobi boma moto yo mikita se papa na bando seke ba pardon tikan jeni ni bo sala mama Irène papa po no komisinga neta oyo na sala ki yo nini yo bimana mwana mama nanga abengisanga na poto bo ba ebandaki lisolo ndenge nini poko ma mobile nanga bo sola ka nini sala ki bino mama Irène o ki passe na mutema nazana pasi bo sunganga na kufa na likambo na mutema
nayebisa yango famille nasola na grande sœur nasola na boyfriend libaya ye kokufa bana si bakoli ya si akoli aza mwasi mwana moke te problème ni na vie tokola boye te demo auta wapi ya ndima asangisanga na mobali na ye mpo nani kopesanga mpasi boye bayaya oyo bosangisaka mibali na baleki na bino baleki bosangisaka mibali na bayaya ezalaka nini yango yaya ezalaka nini mwana mama na yo bokabo elenga sani na monoko pona nini yaya pona mukanda nakomaka na nga na ede nakende na nga ata France yaya nakekoluka vi na ngai pona mukanda yaya lelo opesanga pasi ya mobali nemi jire na yo ekomanga olobaka mokolo kokufa na mona ebembe na yo te yaya lelo na comprendre pona ni ene ezalaka makasi mobali azoyebisanga ya na alutini nanga babétise na réseaux sociaux na TikTok soki azwi akotini nanga na WhatsApp ya no abengaka nga na mosala asololaka na ngai napesa chance avi tokutana aza na posa tosepelisana me yo oza na ndako nanga na osango ndeni mama irani tala niveau ya yo olatika te alandelaka mobali ti lelo mama irani bopesanga conseil na Irene Masiandoki TV bamore na bamoresi bolandaka mama Irene bomeka kopesa conseil ndeko mwasi ekosenga conseil asala nini nga mpe na pie na ngai conseil te bokomela biso bacommentaire bosela biso bavoice ndenge bomesana parce que biso oselaka proverbe 19:20 bandeko na nga mokili eza na makambo ebele bandako biso mwaso balongoli batole ndeko nango kovanda te na kati naokoso te mokili eza na makambo ebele nga na nzela masolo nayoki mingi mpe nakoli mingi nzamba pambola bamore na bamoresi nyonso bolandaka mama Irene toza vraiment na besoin ya bacommentaire na bino bopartageaka masolo ya mama Irene bobengaka biso bopesaka masolo ezali vrai mpona koedifie bandeko mosusu mpona kokolisa mayele na biso bato likambo ya boye toza na posa bato baza mayele kokodia nzombo ya simondo ya papa bopesa conseil ndeko ya mwasi asala nini epesi pasi. Merci na patience na fidélité na bamurezi nyonso tobosani te koyebisa bino ke bonne année makambo kitoko ezali epa Eden marché na kati ya Londres ofuti bongo abake ko livrer biloko kolia epa na bino logo numéro ya téléphone elekaka pa na biso na bémission nyonso soko moni signe ya Eden marché tala na se zwa numéro na lombango benga Eden na koyebiso ndeno ko tele mbongo ba ke ko livrer biloko kolia po na babokilo ba sebe ki ba famille na yo moko partout bazali na Congo Kinshasa bonne année yango somba soso loso kaboy la famille na priya bien et pas ya Eden marché biloko ya qualité kaka ndenge nazo rappeler bandeko bozotinda mbongo bandeko ya Canada bandeko ya Toronto solution ezwami ML solution azana kati ya Londres ye azo travailler na Europe mobimba te soko ozalaka na Londres olingo tinda mbongo na Kinshasa tozalaka na Canada olingo tinda mbongo na Kinshasa benga biso na lombango ozwa numéro ya ML solution aza na Londres azo travailler kaka na bandeko ya Londres na bandeko ya Canada surtout bandeko ya Toronto bino nde vraiment bozwi solution ya kitoko bobenga biso tozotia pe logo na numéro ezali soko tombela lisolo eza na logo te ko hésiter te benga mama Irene na lombango okozwa numéro ya ML solution na kati ya Londres bandeko ya Londres atotongaka olingi mbongo nekendaka Kinshasa o bandeko ya Canada olingi mbongo ekendaka Kinshasa ba mama na ba papa ya Toronto na mboka ya papa Simon Masiandoki grand frère propre bana Toronto est-ce que bozali bana Canada na mboka ale Masiandoki bel homme papa na Naomi motema belle sœur nanga Hélène bana Canada kuneza la base famille vandaka na Canada toza pe na Toronto City balobi comme papa lopango na facilité publicité eza pa na biso Simon Masiandoki na Canada motema mari ya kiesi tokos babi wana mama voici papa biso atikela biso mari ya kiesi umela babi to bosanité ale Masiandoki mbingazol bel homme motema Hélène papa na Naomi babi bo umela bana Canada seke bien makasi bamurela bamuresi bobenga ML na kati ya Londres solution mande kwa Canada bobenga na lombango bobo santé to oteka ba terrain publicité za rapport na biso Toronto City nde makambu yaya babiso rozani lopango yo muto lingi na priya bien Toronto City puis bezole ke pananga Irene Masiandoki identité ya bunde c'est Beteli Pro Max moi ça tika masona défaut moi ça kitoro loko langa bazwi wapi na mikumisaka ta moi c'est lenga munena kitoro loko langa bazwi wapi moi ça kitoro loko langa bazwi wapi bonne année bisous bye
yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosukola makila oza na problème ya foie ya barin olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambuma ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt